Mabiso na bino oyo tobengi o numéro 4 elinge me mabiso na bino nguyema na ville ya Kinshasa. Chance polo nzamba la kate atali quand même bandeko oyo balite maka awa na yebisi yo combattant toza dans les bons. Awa nazo yebisa yo soko landa Tibo oyo tobengi Tibo Nagi tango ayambaki Nehemi ayambi Fayulu ayambi Muzitu papa ayambi bango elongo moko tango ayambi bango combattant eza ne fils que qu'on appelait bango ete Fayulu azalaka na nzumu oyo tobengi ya FC papa eza réponse mobimba oyo bapesi biso parce que Tibo Nagi ayebisi bango parole moko fallait ba comprendre alobi ete na Congo là tozoloba crise eza te crise ezata mukete biloko bozoluka lisanga bonganga sortie de crise papa lisanga bonganga azalaki ministre ayebaki sortie de crise papa ou bien bazobenge soki nani ndeko ya FC ya ndeko ya nani oto benga soki nani kombo soki manga combattant awa na minute on a koyebisa bino lobby bolandaki on ndeko to bengi oya PPT bakangaki Paul Badiakate lobby ba pesaki liberté provisoire ba libéraki pour ne fils que renseignement zui ba renseignement par rapport ndenge bakangela kié parce que abandaki kopesa mbongo na bakuluna po ete basalaka kikuluna na kati ya ville ya Kinshasa mais na minute oyo bazwa kié mais mokonza mboka tozobeta sete François Beya tozobeta sete kende na Sosimax tala mutu aliboma moko azali wana atonga ndako pembeni ya Sosimax mutu aliboma wana abetaka damu na bato normal azana mwasi na bana wana chaque pourquoi azotelema wana mpona kofinga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa nazo signalé oyo tobengaka service ya renseignement bozwa beyi bokoma surtout nazo beta CT na François Beya akende na Sosimax na rompo ya Sosimax atala quand même mutu aliboma moko azali wana atonga ndako ya matiti azali na mwasi na bana asala babilanga teka pe na ndunda mais mwana oyo tobengi mutu aliboma wana abetaka damu na bato baza normal aliaka biloko afulu te mais chaque fois quoi azotelema na libanga azoya kofinga mokonzi yambo azoyebisa biso ete azali kadoko combattant tokoloba ete il fallait kozala lisu likolo ya nini parce que awa tozoyebisa yo tokomi na village ya suka Kabila comprendre ete papa yango toyebisaki bino botika Kabila akende oyo tobengi na Kalemi to comprendre idée na ye to comprendre makanisi na ye papa nazo kwasire bino à partir ya lobby basalaki déploiement oyo tobengi na bafrontière nyonso ya Kalemi e na Kolwezi place Kabila azali awa nayebisi bino Kabila komi kosenga ete akende exil na Kiba est-ce que bino bonyimi yango président Gilles alobaki boye Kabila ndena bomaki ba Congolais il fallait tosila na ye yango landaki déclaration ya docteur Mukweko auti koloba combattant na lobona lobate parce que Kabila comprendre ete oyo tobengaka ba expert oyo tobengi ya CPI oyo bazali awa balobi fo babanda déjà procès ya bato nyonso basalaki crime na kati ya République démocratique du Congo yango Kabila oyo ngana kende Kiba papa Kabila makanisi na ye toyebaki ete azalaki na projet po etakende na Chine na discours ya chef de l'État oyo alobaki na palais du peuple devant deux chambres alobi eke na minute tokomi me moral na bachinois kala mingi te bazwa na Kinshasa bazwa na bamaterne bango papa na koyebiso lobi oyo tobengaka batrain ye soki ozoyeba te lobi train ye papa bazozongisa nzela nyonso ya masina oyo tobengi ya rai oyo balakaki biso depuis kala papa nayebisi bino bozala calme avec Fachi tolobi union sacrée nde maka kombata nazoka te union sacrée nde maka papa nalandi ndeko Bitakwira alobi boye bandeko ya FCC na moment boye badeja ta na bino de GKI mais ngai ne nazalaki na FCC namonaka Kabila 3 fois bato bakenda kolamba biloko na bango eza ba Nehemi ba Shadari bénéfice so mbongo ye uti na FCC bato na bakata mwa musu na bango ya munene biso tokozwa ba miesi foto kabola na bango lisusu yango olandaki mama Olive Lembe
awuti kosa la déclaration combattant na lobona lobate combattant nazo kate lokola toza malili combattant na lobona lobate combattant lobby mama Olive Lemba lobby na lingi komona Néhémie parce que azali le premier président il a bisa bino na parlement parmi bato FCC bato ba consulter bango na ndenge katimini Néhémie pas azalaki mais lobby ba vérité bimi non poids Maman Olive lobby jamais oh to bengi Néhémie akuta le suna mobile na ngai te parce que bazali ka équipe o ba polaka etali bisote papa yango to ebisi bino calme bo uti ko landa porte parole na bango soki ngo ikasanji muto azana chibindi azana chifwamba azana chibaou est-ce que akoki ko avancer oyo to bengaka FCC papa nako pesa bino comme exemple tant balongola ki kabundu chef de file oyo to bengaka ya cash bazo bango kitenge Yesu boyoka la déclaration bo kitenge Yesu apesaki alobi mutu soki abambi libanga est-ce okoki kozongela yango soki mutu arate oyo tobengaka occasion moko quelconque est-ce okoki kozongela yango lisusu soki ozwi mayo sopi na se est-ce okolokota yango banda bapesa bango exécutif ya bato FCC yango bolanda bakomi kodeklare kabundu zonga mais keba bauti koyebisa bino informateur kitenge ye yes est-ce ndeko lokola Moïka Sanji akokoka papa yango nazoyebisa yo FCC na maye papa Kabila na kamwe kutu na arrogance nyonso oyo ndeko oyo Moïka Sanji azoloba ete mutu apesi biso mitino mpona kolongola biro wana ezali Kabila yo moko Kabila apesi bino mokongo alinga akatisa mai akende exil yango tozoyebisa oyo tobengi Moïka Sanji azali ndoto ya ba lobi bomonaki oyo tozobenga ndeko oyo tozobenga kombo Yves Bokul lobi bazalaki na musée papa balakisi oyo tobengi biloko soki totia yango en place la République démocratique du Congo hein soki totia yango la République démocratique du Congo peuple congolais hein akoki kolala mpe nzala te bénéfice ke baparke mosusu il fallait baluka moyen bavaloriser yango parce que pour peuple congolais babanda hein papa bapays oyo bapays ya libanda mpo kala mingi te toyamba francophonie na République démocratique du Congo bapays wana bando ya kovisite po ete mbongo ekotala libenga toyebisaki bino fatikala mingi te fo azwa ngwende ya union africaine oyo tobengi bapaya babanda koya tourisme na kati ya République démocratique du Congo yango bolandaki lobi Yves Bokul devant mokonzi ya mboka balakisi biloko na kosakana te papa bazovalorize oyo tobengi République démocratique du Congo papa nayebisi ozala calme union sacrée boyoki déjà flash kala mingi te baesi bino dans 48 heures oyo tobengi informateur na terrain yango landi commission ya badepute babendi Ilulu Kamba Matoi bazoyebisa Ilulu Kamba boye Ilulu Kamba topesi yo pe 48 heures il fallait okende o démission soko démissionné te tozosignele ba pétition mobondo awa nayebi ozala calme bakongolais moko base sentir ete base prendre en charge boyebi lobi badepute bakendaki vacances lobi ezalaki le 15 bakendaki vacances awa yeba déjà abakebende bake vacances wana musala ezosalema sese koboya te koloba ete tamwemwamba kokende te yeba tamwemwamba azokende bomona akendaki koplaide devant oyo tobengi mama Denise Nyakero azosenga ete mama Denise Nyakero lobelanga ata iloba moko natikala ka place na ngai ya Sénat est-ce que yo combattant limite tamwemwamba azala oyo bien alungwa c'est-à-dire bakei congé mais bazana ba plénière extraordinaire bakomanda kokota plénière extraordinaire UDP c'est viva combattant pesanga vivelonga UDP c'est viva combattant d'élite toyebisi bino na minute oyo baégyptien oyo babanda koganga oyo bandolo bakibonga yo na République démocratique du Congo bacomprendre ete politique est combien là yango omonaki bakendaki le plus loin mutu adevalango ezali Bitakwira alobi kabalo bange kosala oyo kamera azobela ezalaki carte oyo tobengi bien planifié oyo tobengi na ngambo ya FCC alobi soki otali Kabila auti ekobimisa mbongo baluwaki bamercenaire bakendaki kotia bango na bakasho ya mercenaire wana oyo tobenga
oyo tobengi chinois na oyo tobenga sud africain omoni prison moko oyo Gilbert Kankonda auta kokangaka la mingi te papa batiaki bango wana parce que bandoluka kabale mpo baboma mokonzi yambo mais ne fiske ntango oyo tobengi Bitakwira dévoilé secret alobi yango omona Kabila bimisaki mbongo bake kosomba bamaison préfabriqué otala yango eza na baport eye par rapport ani ne fiske baluka moyen so kamere azobela babimise libanda bapermettre po ete bakarte na bango esimba bapropozaki kamere oyo tobengi nani mokolo AFDC oyo tobengi baati lukwebo bapropozaki Mbusa Nyamwisi yango olandi Mbusa Nyamwisi alobi boye a partir ya samedi azali na marche ya kafukafu mpona kosoutenir union sacré kombata mpona lelo ngai na soutien wa merci tobeteli président merci apesi biso bainformation ya kitoko maboko UDPS viva UDPS viva UDPS viva Service national, félicité de l'État. Bonjour les sous. Bonjour les sous. Yaya oli kamuni Fatibe. Chilomboube. Mukishibe. Momaïbe. Le grand esprit be. Mukwantombolube. Mama tobetelan Fatima boko makasi. Yoka, obo betele maboko. Yoka, bango balongoli Jean-Marc Kabunda. Mais biso to réussir kolongola mabunda na bilona ye mobi. C'est une autre intelligence ya Fati beto to beteli lisusu maboko makasi. Bon, peut-être discours mon konzamora salaka bino bo zwaka ba élément essentiel te. Wana zalaki ça n'engage que moi. Babiloko ya makasi na zui na discours ya mokonzamboko yo pe ko sa d'accord nanga puisque l'air toya kawa toya kandeka pona Chilombo boye to boye te puisque l'air tozomona Chilombo tomoni mbala moko IDPS puisque c'est le seul parti au pouvoir aux zones monde mobimba ya on a tolobaka le parti le mieux structuré c'est leader. Le parti le mieux implanté c'est leader. Parti où est Hippolyte Kanambe qui missionne en écologie c'est leader. Alors tu vas te UDPS maboko makasi. UDPS aza décidé bato bazani na hymne du parti. UDPS aza le rôle à peu perdre au bato bayaka au détriment ya bango moko. Alors yango na to bisaka mu kontombolo. Bango balingi ba respecter ba loi na ba constitution mais pour peuple aller dans ça. Alors biso tolingi ete mu kontombolo ziso béton atia na mbombu ma peuple congolais à travers gouvernement ya union sacré. Makambo boyele kaka na UDPS yoka o makambo nga na zina discours là na fani na comprendre mu kontombolo. Fatibe en direct. J'avais annoncé que l'an 2020 sera l'année d'art. Ma détermination était renforcée par l'expérience reçue de l'alternance. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner cette coalition. Il faut tous en essayer. Malgré la humiliation. Oyo banda ko yoka otungisaka président Chitala balobi boy balobi mais mu kontombola tolérer yango humiliation et liboso oye bato développer voilà babomeli papa Gérard Mulumba babomeli chauffeur babomeli 25 conseillers batanté bafingi aso patienter mais awa tokoyoba su mutu ye moko alobi kashi longana Angela FCC longana cette fois-ci c'est l'évangile selon Chilombo voilà nazo ebisa bino en République démocratique du Congo to komi siko na évangile selon Chilombo za lususu FCC na kashite bango baye na ba intérêt na bango alors ngai naza muto azui na tie peuple congolais au centre de tout alors yoke point mususu tous les problèmes et blocages rencontrés m'ont poussé à rompre avec la coalition FCCK. J'annonce ainsi la formation prochaine d'un nouveau gouvernement qui travaillera en harmonie avec ma vie. Ma vision. Alobi bongo,
na minute oyo naza kobwakela bino yango namoni afandisi Sénat, Assemblée. Et puis pour votre information déjà lobby cour constitutionnel et outil qu'on sa bureau d'âge accès bangonde va continuer dans la affaire courante et ce sont eux qui vont organiser autobengi session extraordinaire. Tobete le cours constitutionnel maboko. Cours constitutionnel bango baloba qui est fonctionner tandis que ibulu na kilombe balongwe. Mais bango na babando sala musala. Diana na ebisaki mabunda na tambo mwamba bozela. Omoni bato bino boza contre na bango nde ba katse bino. Ya on a moni Cherika Sereka. Oza déjà na 80 autobengi signature. Yoka discours ya mokozamboka ba point. Vous avez un rôle à jouer pour implémenter un nouveau code du gouvernement. La mission du nouveau bureau sera donc la révalorisation des missions parlementaires tout en veillant à un meilleur traitement des députés. Pas député. Voilà, merci beaucoup, Président. Merci, Président. Alors, Biboé, puisqu'il faut pas comprendre mon contombolo malam. Alors, na minute où komi na musala, yake. Ndenge bureau ezala ki bebisaki vision ya ba député na vision ya gouvernement. Bino l'air bokoya, bozwa image ya kopesa ba député valeur na bango pe bo sala musala selon autobengi mission ya ba député ndenge basalaka to beteni mukatu yo kapona chitena kota sikona ba information. J'annonce la création d'une école de guerre en RDC l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France pour l'objectif d'améliorer le niveau de formation des officiers. Cela veut dire quoi? Nalinga le lingi bolo baboye. Félix Antoine Kisekedi Chilo Azako Sala Siko Tobengi donc Kelasi ya pena etangeli ya bitumba. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut. Voilà. Donc ndenge sana bakosala Otobengi Kelasi ya bitumba. Oyebindeni ya kosimba Otobengi bom, oyebindeni ya copiloter, oyebinde et puis pour votre information il y a des jours ba parachutaki déjà parce déjà côté à Beni. Alors il faut comprendre na Zamba ya Est tous les rebelles rwandais tous la mwisi yaza. Puisque nazo ebisabi bozela na chité. Les chefs de l'État annoncent les répartiement des restes du corps du premier ministre Emery Lumumba. Na ebisaki bino babelge balobi biso tozaka na mine. Basaka na linu ya pamba de Félix alobi ozata na linu pesa biso ya ezala kaka na mise. Ya wana yoki bana Lumumba basepelaki. Les chefs de l'État s'est incliné à mémoire des Congolais décédés pour raison de coronavirus et d'insécurité. Une minute de silence a été observée. Cependant, il a appelé tous les Congolais au respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Nous travaillons pour relever les défis des déserts et électricité en eau potable pour la population. Nous devons rompre avec la culture des potentiellement riches. Discours devant les congrès gratuits. Alors, tokoti siko na kati actualité politique. Fachibe, Mukishibe, Mukantombolube, oh my, Irchan, Jacques Kabula, Narisha Mouyej, convoqué. Ah, Nakishasa. Président de la Haute fait une information très claire. Là, Kabila commune en Colosie, c'est son thé au bas soulevé, drapeau au bas commis. Province ya Qatar, République de Qatar. République de Qatar. Donc, Richard na Otobengi Jacques Kabulaka to bazaki Otobengi en complicité. Nde ba souleva ki o batombola ki ba drapeau wana. Alors nde saliete Jacques Kabulaka to na Richard convoqué ici. Il faut bayawa va se déterminer. Alors il faut boyer déjà que non. Il faut boyer déjà que pour le moment Fati a limité koyoka bêtise. Boyoki bino moko Kabila kuna na Kolosi et comme eliengai. Tantôt afana na Kolosi, tantôt alinga kende Tanzanie. Na ebisa ki bino mutoyo et pas na yeza Tanzanie. Il y a te remercier Baba Kyungu. Alobi Ayate lui-même connaît sa propre province d'origine. Eza na Rwanda, soka longo Rwanda take pa banoko na ye na Tanzanie.
ceux qui ont monté l'aéroport à Tanzanie, dans la République démocratique du Congo, au relais. Il y a une personne à Sanango. Et puis il faut que Kabila Tongi na Tanzanie. Kabila c'est un Rwandais. Il y a un qui Moïse Katumbi à l'objet. Nazo mona tibangonyo surtout bazo yana mapapa na babot. Ngai na salaki déjà na mbongo. Na kosenga ete to sala table ronde. To tuna mutu nyo surtout sana mbongo. Mbongo na yo eutiwa. Moïse Katumbi. Il faut comprendre. Nous quand on mora na Nagabiso. Toyebisia pour le moment les Rwandais sous soutien na ba étranger te. Yangwana yemoko utiliser terme wana. Pour ça bambororo lisusu na mboka te. Donc tous les mororo liba mais c'est ça toujours dans la actualité politique. Daniel Safou confirme que aucun député n'a eu $15,000. Mutu ata moko ta zumbongo soki ke toko zwambongo il faut tokende na sima kati. Voilà, Molière azoloba yo Molière yo. Ozoloba nini? Azoloba ke ngana zumbongo te bo pesa batu nisumo Molière. Oui, ça faut le dire makambu Molière azoloba bolanda yete. Soki ke tozwaki 15,000 il fallait tokende pa Kabila. Alors, à comprendre que les alikambo union sacrée n'est aïe. Alors, Molière a solo bête, Bazumbongo ya aliété. Il y en a tous qui sa papa Molière, carrière est ici là. Il y a un côté de la Fati. Makambu Fati a sala bien à Sakabino, Bango, Bazo Sala Lango, va débattre. Bah, si il faut ça la télé 50. Hein, na ba top Congo, et ça te. Le col n'a pas Sakabino, le col n'a pas Fati, on a tout d'abord à Saïs Soubéro. Hein? Na gouvernement. Mais ça devait faire un débat dans Top Congo, dans télé 50. Le lot Fati a Katir, Otobengi coalition FCC Cash. Kabila a bougé te Bolandi, Nemi Milanya. A lobby, Basali Riptir, Moko total, tout ça qu'on comprend que tu pas Fati. A Katir Riptir. C'est là que je Mbata lobby. Boutou ya lelo boko président Gilles Kouta fait sinon 48 heures. Boutou ya lelo. Ceux qui font ça lobby donc à ça sali. Donc informateur azana déjà. Il faut déjà bien comprendre. On a quelque chose puisque l'information est belée. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a entretenu avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien et de la paix. Donc cela veut dire Fatia Zokoyo Kanana Jean-Pierre Lacroix qu'on les Zikura. Otozolo Bazando Kimune. Abanda ko bénéficier ba pétrole, ba or, ba nini, la régime en Kabila. Il y a un monarchie abanda ko senga toujours. Félix a dialogué na Kabila. Il y a un toé bisa zikwa. Félix basi ba dialoguer na Kabila solution monana te. Alors mu quand on mona lobby, Kabila kende ko sala makamu na ye. Mais on komona leila wana soki ziriku. Akei ko lukela ye place. Il y a wana boko comprendre. Félix a lobby yo Jean-Pierre Lacroix. Nazo lingali sous c'était nani makelele ça. Yano moni Jean-Pierre Lacroix a ABC Félix clair. A lobby bientôt to déployer. Ba force ya Monisco pour ba meka combattre là. Alors il faut bien comprendre. Biso toyeba ka kenon Monisco bando il y a 20 ans. Qui met tigala au zala? 21 ans. 21 ans qui met zalati. Alors bato yo surtout to moni bango basa bandoki. Kengo Wandondo annonce sa retraite avec sa vie politique. Politique ya Félix c'est ça Moukoua. Kengo atali a lobby moyen continuer la politique exacte. VHP la politique n'est changé. Donc face à Longwe. Et puis parti dans les républicains, Bokende, vous avez toujours un processus, il y a union sacrée. Toujours dans cette actualité politique, la Cour constitutionnelle donne au bureau d'âge de l'Assemblée nationale le mandat de gérer les affaires courantes. Le bureau d'âge reçoit aussi l'autorisation de convoquer la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Massacre de Yumbi. Les victimes réclament réparation dans 2 ans. Massacre à Yumbi. Alors, donc, qui dit massacre à Yumbi, c'est-à-dire Dingou. Moubila. Naso Yebisabino, la victime lobby, la expert, puisque tu Yebisabino, le président Gilles Kenon, 4 agents experts, il y a CPI, Basao. On peut comprendre que côté Yumbi et Mati, côté il y a des experts lobby. C'est un certain mardi. Basambaki et pas ya Kabea, Kafila. Oh, Bakangaki n'a dossier à des experts. Alors, Batouni a lobby, monsieur.
yo memaki équipe wana okendaki nango wapi ote na memaki nango epa mokonzi epa chef coutumier leo bakomi epa chef coutumier ye azongi siko batuni ye leo okomisi bango epa chef coutumier suite nango oyebi yango to oyebi te alobi nayebi te leo nazongi natuni ye alobi bazwi bango epa basoda sale mobile etikali ya kokamo donc cela veut dire likambo des experts yaya Shadek bakanga ya bientôt bino moko tu bolandi Union européenne auti ko élargir ba sanction alobi moyena na longolango ezate au contraire nazo élargir yango baza 11 alors pendant que gochité puisque na comme monopoliser parole toujours dans quatre actualité politique la Belgique s'est dit prêt à contribuer à la mise en œuvre des réformes présentées suite aux consultations menées par Félix Antoine Tshisekedi Ngoïka Sandi avant la chute Ngoïka Sandi alobi Félix et wana sali consultation to c'est la kaka azo Europe à côté ça on a Congo ya on to ebisa Ngoïka Sandi ke allo bakeno to moni Félix a sali ba consultation to c'est la kaka soki Congo et comme Union européenne ya on to ebisa Ngoïka Sandi bilia qui est bikoki et comme elenga donc c'est pas le même yaya communiquez s'il vous plaît tozana matanga ndeko na biso mwana na ya kofi gore ko yaya yaka nous sommes